mingi na ba papa bi bazo ko demer ko débrouiller na commerce azo kende mingi na Angola tango bakenda na Angola liboso amemaki mfumalo na 32 bakomi kuna ndenge baza koteka biloko kokenda kaka na makolo kozonga mpe na makolo bakenda kokutana na Rwanzinga bakutani na tata Lukuba rwa wana atuni ye oza yo moko alobi te na mwana ya tata Simon Kimbangu nde esika wana papa Mfumalongo bakutanaki na mokonzi wana basololaki mingi na 75 papa zonga susa na Angola bakutani na roi ya kona basololaki makambo mingi azongi ntango bauti Kisangani nzembo na yembisaki bino lobi papa alingakaki kuna 88 alobi voyage oyo nasali Angola 3 fois kasi oyo koya ya nsima nakozalanga moko te bato ebele ya mbala oyo kozala suka likambo me bato ya Angola bayebi ke papa akebisaka bino bango alobaki na bango ke bino na Angola nateyi bino bozoyoka te nateyi bino na kombo ya tata boyoki te kombo ya mwana boyoki te kombo ya Molimo Santo donc 3 fois boyoki te Satan akokamba na Angola soki totali ti lelo yo Angola changement ezali te par rapport ezoya mpasi kaka na mpasi po bato bazokanga motema baleki ebele ya suka nde kozala mama likambo yango tozoloba ke makambo ekosalama Nzambe kaka ayebi yango tomoni ke mokili mobimba eza ya koningana mpasi eyebele oluka mosala ezali te mosala boye ozali te yo osambela lingomba nini nazaki mbangiste kasi oyo Nzambe akobongisa ye kaka moto ayebi yango yango tozoloba ke biloko nyonso Nzambe asala ekunga emonaka susu te Mfumalongo asali tu nini asali te mabele eza ya masumu ange soki akiti aniataka mabele te makolo na ye simbaka mabele te oyo eza masumu biso bato niati yango ezotosa Nzambe ozali makasi soki olongi mokolo wana kolonga ba ange bakofukama bafelisite yo bamonake yo solo
mpo mabeleza ya masumu. Yango mfuma longwa yaki te ateya mokili tobongwana tokoma bato bana ya solo. Mabe ezala lisusu te oyo bakangama na banzete bafungwama, oyo bakangama na matiti bafungwama, oyo baza na se ya mai bafungwama, na se ya mabanga bafungwama. Papa azalaki kosala yango maintes fois na mboka nyonso, akovoyage akotala bato baza na mpasi, ye moko azokende kofongola bango, obongisa mai. Mama Mwilu moto atingaki na Nkamba, Papa Kimbangu akende na Lubumbashi, mboka Nkamba etikali na Mama Mwilu. L'État asalaki nyonso. Soki bakenge kokanga ye na ngombe kitsuka komema ye mbango na montagne, baye kobwaka ye makila eza kobima na monoko ntina zolo. 6 mois bapapa bakangami na boloko, mokonzi ake kotambola na ye. Soki bakangeli yo na ndako okolia nini, okomela nini? 6 mois mokonzi asalaki aye ntango ayaki okuta mama aza bomoi, bapapa aza moi, solo te nini te, bango bayebikake bakufi. Bapapa bazali, bamama bazali, nyonso wana mpasi oyo bamonaka biso tokoki kobebisa Lingomba te. Nyonso wana bamonaki mpo ete biso loposo mwindo ebika. Tomonana mpe bato basi esila. Mama Mwilu asimbaki Nkamba, Mama Mwilu asalaki nyonso, ayambaki bato ya ndenge na ndenge, oyo bakuta Brazzaville, bakuta Angola, bakuta awa kaka na RDC, nyonso bakokota na Nkamba. Na yango tobengami bana ya Nzambe, tosala oyo Nzambe alingaka. Bambeba ezala lisusu te, batindi tosali, eza bolamu na biso. Le 12 ya lelo biso tozalaki bana mike, biso Mama Mwilu tokuta ye ntango mosusu nake kolala nanga kuna, kolia nanga mpe nake kolia kuna. Le 12 bato bayaki bautaki Kinshasa ndenge baoyoki na histoire kuna na ngombe Kintsuku nde bapeselaki bango bakarte, biso tozotala na miso. Makanisi ezalaki te. Sanza ya avril tomoni ke likambo ezali te. Soki tozongi nsima ntango Papa Kimbangu akangamaki, Voilà lolendo etikalaki awa na Nkamba, ekina Lukengo Papa Thomas Tuvumana ye moto aza kosimba kosimba, azalaki kosimba yango. Soki mundele asala azongi aya kotala bazwa mvala na ekende mpe biloko mabe eza na Lukengo, place wana ezalaki kobombana. Soki eza te, tata wana fo abenga mboka mobimba, bosala mayele oyo nabombaka aza lisusu te. Yo soki oza na biloko mabe na ndako kende kobomba, soki monduki ye, soki nini mbele ya mabe to loka tosimbaka ya mabe, wana bato bake kobomba. Lere mpe basoda bakoya kokota bakofuye mpo bazwa valolendo ezomonana te. Soki bazongi kaka wala lolendo ezongi nango na plasi ezalaka.
tata wana alobi sikoyo bakei na bango parce que ezongi esika yango ezalaka bato wana mpe bazongele biloko na bango bazongi na ndako maintes fois mpo tata wana bakangaki ye mbala ebele bayaki kokoka ye baniatisi ye foto ya papa Kimbangu po aza kobetama mingi babeniata foto ya papa Kimbangu kata ndai ozongela so makambo na ye te pasi bazoko awa nazali kokangama na mabe awa yo obiangami elombe na mabe kuna na lisekwa okosekwa te pete tata molimo santo papa Simon Kimbangu okiangani alobaka ntango nyonso banani bakosekwa misala na yo ezaleli na yo ezaleli na ngai bizali na biso na lisekwa eske okosekwa mpo na nini okosekwa te mpo na nini nakosekwa te tokanisa te lingomba oyo lokola likokisi santa tokotika bobene marke lepabo
makambo makochange longwa na nzela mabe nalongwa na nzela mabe mpo ete likambo lizali koya nasepela mpo ete likambo lizali koya tosepela lelo ezali mokolo monene po biso nyonso toyebi ete tokanisaka kufa na nkolo yesu kufa tata simoki mbango lelo mpe esangisami na mokolo mama bibi atikaki biso alors mokolo ezali mokolo ya makanisi bon soki oza na makanisi ya mabe nini bakoki kopesa na yo soki yo okanisaka bobele mabe na baninga okozwa nini nakozwa nini malamu nakanisa bolamu mpe ete kufa na bango nasikulama osikulama tosikulama na kombo na tata mwana mpe molimo santu amen totelema tobondela kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu tata kombo na ezali mosantu bokonzi na yo eya mokano nyonso na sepela moko na likolo opesa biso lelo bia biso na mokolo na bokolo limbisa biso nyongo na biso pela moko tokolimbisaka bango baza nyongo na biso yadisa biso kati na komekama te kasi bikisa biso na mabe pete mpe na yo nde bokonzi tembo lobiko na lobiko kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen osengi njembo bebe ya ndongo bukama na sunda mambi ya kwangu nzaibaka na fukisa bebe ya ndongo de wa bebe ya ndongo bukama na sunda mambi ya kwangu nzaibaka na fukisa okibama na kumfira munanti yanda kafuila koyevutuka muyandienzi bebe ya ndongo bukama na sunda mambi kya kwangu nzaibaka na fukisa okibama na kumfila munanti yanda kafuila koyevutuka muyandienzi fuluka kafuluka ukundanga umbanzampa gembwe wanitondele yasikawo lumbu byabyo mumwelame fuluka kafuluka ukundanga umbanzampa kembwe wanitondele yasikawo lumbu byabyo mumwelape na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu lelo ezali mokolo ya mitano mokolo ya zomi na motoba mpona sanza oyo ya mine sanza ya avril mobuma nkoto mibale na tuku mibale na moko vendredi le 16 avril 2021 tolandi matei masili kopesama na biso na papa diacre papa selo Jean Pekonda ye azali mpe membre ya commission de discipline et conciliation ya ville sainte matei abongiseli biso na mikanda mibale atangeli biso mikanda misato atangeli biso mokanda ya liboso ya mibale ya Moïse mokanda ya mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale eteni ya mokino zomi na sambo mokanda ya Matai mokapo ya tuku mibale na sambo eteni ya tuku mibale kino tuku mibale na misato pe mokanda ya Daniel mokapo ya zomi na mibale eteni ya mibale kino ya mine Exode chapitre 20 verset 1 à 17 Matthieu chapitre 27 verset 20 à 23 et Daniel chapitre 12 verset 2 à 4 toleki na ba communiqué et sengami na ba maman ya 4 camps commune ya Nkamba pakende komema ba brique esika bayibi malamu kuna na étang pene ya restaurant
MKB pe komatisa yango na chantier na bango ya afki sima ya honneur ya tata mokonzi wa bule pe ntinsani ya mazut bamama bomonana mingi pamba te mosala ezali makasi nde basengi na bino botosi communiqué etiami loboko na mama Rose Makiese Lukisimba présidente générale ya afki luzaisuka bisiki nzungilila kei luselimi mavata 18 abisizaisa kwa nkangu wa onsono wa kinzungilila vofuka kina kituawizana kitufutisala antadisi ya nzambi eto tata mwanda velela fuka kitutomene zaya beto baonsono sitwaanga kio mulumbu keketatu mercredi le 21 avril 2021 muwola mumumbanza muwola ya 12h mudiodio nkangu wa onsono wa kinzungidila tuka masezi ndumba matokoezi masezi ngudi matokoezi ndumba bambuta ya baleke bokolo mutomboka mumuyeluselemi mulumbu kekio etatu le 21 avril 2021 muwola ya 12h nduna ukondwa kwa ni mantadidi dia kundidi ngizulu ya mbote signé le président général diacre mayamona ndofunzu luzaisuka bisikinzungila kya yeluselemi dia mpama vata 18 village landi la bisalo bya ntungulu ya yeluselemi na yeto bibitwavewa kwa nzambi yeto bya ntungulu abisinsu sites historiques tuka zumbu dia kela mwanza kenga nzundu yelukengo sedeto dia nlongo tata mfuma nlongo simuni kimbao kyanga ni mwanda velela ntinu wa mintinu bokele diaka nkangu wa onzo mkwiza kuntinzani ya ngolo ikala yeto mulumbu keketatu mercredi le 5 mai 2021 muula ya 14h antatsayani mosi nzambi yeto mumunkamba tata mfumo mbanza mfumo yisu yani vovoka tutungidi yerusalemiko mpasi zeto kazilendi manako mkulu undia fuafua kansi kadiambudianiko beto bisikinzungidi lambo kitwa dia ntimiandudi mpasi kwa yangidika ntinu eto nsiluluzani za lungana ngei kwa sina diambutuku zayavu kukosi mputa ena yao yambote rendez-vous le 5 mai 2021 signé le président général Mayamona Ndopunsu communiqué outil na bureau ya représentant légal premier suppléant en charge du DKS Nzambe na biso papa abengi mutu nyonso oyo azali monganga na monganga oyo asalaka na hôpital partout na Afrique na Europe na Amérique Asie pe Australie et surtout minganga nyos ya RDC Angola Brazzaville Gabon Centrafrique Afrique du Sud et autres na Occident bamona na ebele na molulu mo le 29 juillet 2021 mokolo oyo ezali mokolo moko ya makasi ya lukulu accident ya papa mfumu nlongo diengenda kuntima Joseph na 1958 le 29 juillet 1958 yango epesameli biso ba minganga nyonso kimbangiste et non kimbangiste signé révérend condamné représentant légal premier suppléant en charge du DKS présidence ya Jikinkamba Yerusalemi ya sika ezali koyebisa na ba membre bansu ya comité national ya Jikinkamba était kozana liyangani na mokolo mwa lundi le 19 avril 2021 na ndako ya mosala ya Ujiki Nkamba na 17h sima ya pokwa centre membre mokote azan signé diacre Xilumeso Nsidouidi président national coordination générale ya groupe des inspirés des chants kimbangistes ezali kosenga na mutu nyonso oyo asi azwa to alota banzembo akende na lombango nyonso na bureau ya coordination oyo ezali pembeni ya centre de santé papa dialungana kuna na kimambu mpona kokomisa kombo pe bayeba banzembo oyo asi azwa pamba te osengeli koyeba ete le 18 mai 2021 nzembo ekokokisa 100 ans na lingomba uta tata mokoko Jean azwaka nzembo ya liboso ya lingomba na biso le 18 mai 1921 amakesa mandungidi kambo nyonso po ete ebonga akobongisaka yango liboso signé pour la
coordination générale du groupe des inspirés des chants kimbangistes, Papa Nlandu Songadio Simon, coordonnateur général. Esengami na bakana baoto nyonso oyo bafandi awa na nkamba yelusalemi ya sika na baye na fête était mokolo mwa mitano lelo vendredi le 16 avril 2021 banso bokozala na mboka nzundu esika tata mokonzi wa bule apesi bino mosala ya botongi restaurant moderne mpe kasho ya liboso oyo tata Simoki Mbangu akotaka na butu ya le 12 septembre 2021 kuna mosala ezali makasi moto moko te aza mpe bobosana te sani to kopo signé mpona lisanga ya bakana baoto révérend Nyami Njoku Rino. Esengami na mutu nyonso oyo alingi kolanda malongi po ete akoma mondimi na lingomba kimbangiste akende kokomisa nkombo na ye na bureau ya tata nlongi ya mbanza mpe kozwa programme na yango nde basengi tosalela ntango pamba te malongi esengeli kosala sanza motoba 6 mois to koleka ndenge lingomba asila kobongisela yango oye malamu na banso mpe mpona bandimi ya sika défilé kozala mokolo mwa dimanche ezali koya le 18 avril 2021 signé le catéchiste responsable ya Vicente Nkwansambu Pimpongo Albert. Esengami na bana misato Luozi Lukaya mpe Grand Kasai kobanda bambuta nyonso ndenge kotanga elongo na bamembre nyonso ya bana misato baye toyaki na biso tofandaka awa na nkamba ete nsima ya honneur ya tata mokonzi wa bule mokonzi ya lingomba tokozala na tribune ya monene mpona kozwa kaka badisposition oyo ekomema biso mpona botongi dortoir oyo tata mokonzi wa bule tata molimo santo asengi nde masolo na biso ekozala ya 40 minutes signé révérend Jia Soneka président général. Roi Mwene Mwandumba wa Tembo 4 ye abengi bato nyonso ya chokwe baye bauti na Angola, Namibie, Mozambique, Botswana, USA, Zambie, Zimbabwe, Malawi, Éthiopie, Égypte mpe na RDC na baprovince eye Katanga, Lualaba, Kasai, Bandundu nsima ya honneur ya tata mokonzi wa bule mpe ntinsani ya mazut bokutana na tribune mpona kobongisa mosala oyo tata Simoki Mbangu Kiangani apesi bino na yango moko te aza oyo malamu na bino banso signé roi Mwene Mwandumba wa Tembo 4. Direction ya section Modimbi ezali kosenga na bambuta nyonso ya secteur Modimbi ete nsima ya honneur ya tata mokonzi wa bule okokutana na tribune ya moke kuna nde bokozala na tata pasteur ya territoire ya Idiofa mosolo na bino ekotourne autour ya likambo oyo boyebi malamu moko te aza signé révérend pasteur de secteur Kimbamba Kanongela Jean-Pierre nde révérend Chambui Mwambi ye azali kobenga papa révérend Katana ya Bunia akutana lelo na ndako na ye oyo ayebi adresse malamu nsima ya ntinsani ya mazut tozali mpe na baresu ya $10 baresu mibale ya papa Mban Albert soki azali kolanda biso aleka na bureau ya ville sainte tozali mpe kosala rappel na biso bandimi banso ete soki tolokoti biloko koli appareil de communication mosolo bref biloko nyonso tomona yango chance te tozali bandimi ya tata Simoki Mbangu Kiangani tozala na courage ya kokende kotika yango na bureau ya ville sainte yo mpe moninga okwei to obungisi eloko leka kovérifie na bureau ya ville sainte. Nécrologie ndeko na biso papa Mawete Kadi ye azali responsable ya chantier ya Nzundu azali na mawa ya koyebisa sango ya liwa ya nièce na ye
na kombo ya maman Priscilia Kiese Songa oyo azalaki moyembi na koreki direction générale pe na koreki Kasavubu mwana ya kulutu na ye papa Kiese Mawete conseiller général na chorale de dirigeant ya waki le 3 avril 2021 nzoto ezali na ndako ya malili na hôpital de référence ya Kimbanzeke. Programme ezali boye nzoto ekokomela biso lelo vendredi le 16 avril 2021 na pokwa pe bokundami ekosalema mokolo malubi samedi le 17 avril na malita ma ngombe Kinsuka. Communiqué etami loboko na papa Kadi Mawete. Direction nationale ya Jijiki Nkamba ezali na mawa ya koyebisa bana ya Jijiki ba membre de soutien nyonso pe lingomba mobimba ete bauti kofela moko kati na bango na kombo ya azalaki directeur technique pe mobeti monene ya guitare solo kati na Jijiki na kombo ya papa Nzengolo Nkangi Salomon oyo ebanaki mingi na kombo ya papa Frida ya waki mokolo mwa le 13 avril 2021 na ngonga ya 18h sango eye ekomela bana ya Jijiki kia na mwembo Jijiki nyonso oyo bazali awa na Nkamba pe baye bazali sika mosusu nzoto na ye ezali na ndako ya malili na mbanza ngungu programme ya bobimisi ekopesamela biso nsima nde groupe Jijiki esengi mapondeli na biso lingomba. Le même communiqué epesameli biso na bandeko na biso ya commune Mason bazali koyebisa na lingomba ete akufeli papa Nzengolo Frida oyo azalaki mobali ya maman Dimonekene Pasi azalaki kofanda na quartier maman Mwilu akufaki mardi le 13 avril 2021 na 18h nzoto ya mowei ezali na morgue ya mbanza ngungu programme ya bobimisi kopesamela biso nsima nde papa Nzengolo azalaki donc mwana ya Jijiki Nkamba signé Diacre Luzembo Salazaku Eugène responsable ya commune Mason. Communiqué outil na restaurant MKB kuna bazali koyebisa na ba volontaire banso ete na ntina ya liwa ya ndeko na biso papa Tai oyo azalaki chef de chantier ya Tungi nzoto ezobima lelo mokolo mo vendredi na morgue pe ekokomela biso ekokoma na mboka Lukengo nde basengi na ba volontaire nyonso bazala kuna ba chef de chantier pe bino pe bozanga te communiqué etami loboko na papa Maswangi mboka Zalongo mokolo mwa lobi samedi tokozala na mariage ya ndeko na biso papa Nchasa Makuza ya Madgar yazali membre ya MSSK membre ya comité mixte mwana ya nganga nzambe mosali na service d'hygiène pe membre ya transport yazali mwana ya tata Nchasa Basika Celestin ya mboka Kimwela pe maman Mumpasi lesa ya mboka Kulu ye tata Nchasa Madgar kobala na maman Nketo ya Vindumuka Love azali moyembi na koreki membre ya protocole mwana ya nganga nzambe membre ya comité mixte membre ya Afiki Kamason et hôtelière mwana tata ya Vindumuka Mavungu ya mboka Kimvoalma pe maman Malonda Nlandu Elali ya mboka Kinkau ibala na bango kozala lobi samedi le 17 avril 2021 awa na Yerusalemi kotamsama na révérend Ntimba mpaka Raymond nde tosengi na ba futur marié bazala ponctuel ngonga liboso ekobeta na 14h ya mibale na 15h pe début ya cérémonie kaka na ntina ena ya mariage basengi na bamouvement nyonso lelo na 13h bakende kozwa biloko ya mariage donc biloko ya kolia kuna na poste 6 bis nde mariage civil ezali lelo na ngonga ya 10h na nkandi ya bola tiami loboko na papa Madgar toleki na kopesana mbote paki milenge
toyambaki bimbangi ya bandeko na biso kimbangi ya mama Lisole Babundo yazali ondimi conseillère ya MSSK kuna na commune ya Mangobo na Kisangani Kisangani twazwami atele matukisa yembote sengi pe na papa Mavinga François Eli yazali membre ya MSSK kuna na Mawata na Pointe Noire atele matukisa ye mbote sengi na papa Mwenze Bame ondimi membre ya MSSK kuna na paroisse ya Mangobo na Kisangani atele matukisa ye mbote sengi na mama Nsele Nza Adeline yazali nkengi présidente ya Afki kuna na paroisse ya Bokalakala na Mongama kuna na secteur ya Mongama na territoire ya Yumbi province ya Maindombe sikani tuazwami ateli matukisa yembote sengi na mama Loitano Yenene Marie yazali catéchiste membre ya MSSK chargé des affaires sociales kuna na commune ya Mangobo na Kisangani ateli matukisa yembote sengi na papa Kasongo Mutefu Dokis yepe azali catéchiste président paroissial ya Koreki kuna na Chikapa na province ya Kasai ateli matukisa ye mbote sengi na maman Mampei Magi yazali diaconesse moyembi na JTK auti na section Kinku 2 ateli matukisa ye mbote Kinku 2 kuna na territoire ya Kwamut na province ya Maindombe sengi na papa Nyayama Abraham yazali diacre évangéliste ya section auti na section Kinku kuna na province ya Maindombe territoire ya Kwamut ateli matukisa ye mbote sengi na papa Patewe Sangba yazali diacre auti na paroisse Kuma centre kuna na Kuma na Mongala ateli matukisa ye mbote Faki sepelisa bango tika ete topesa bango mbote ya esengo na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo sibokoki na bino kofanda toyambaki pe mbangi ya batambusi na biso mbangi ya révérend Jamba Kilembe yazali pasteur de paroisse auti na paroisse Mayala kuna na Mayala na province ya Kasai Chikapa atele matukisa ye mbote tosengi na révérend Ngoi Mujinga Jean ye azali pasteur de territoire auti na paroisse ya Malenga Nkulu atelema kopesa ye mbote kuna na Olomami na province ya Olomami sengi na révérend Molongi Mbokpa yazali pasteur de la ville de Zongo kuna na Gemena atelema kopesa ye mbote auti na paroisse ya Zongo kuna na ville ya Gemena atelema kopesa ye mbote sengi na révérend Mbiti Mondele Akimambi yazali évangéliste sectionnaire kuna na Kuma centre atelema kopesa ye mbote sengi na révérend Mwanji ya Shafupa yepe azali évangéliste de territoire kuna na Kaemba atelema kopesa ye mbote na Kaemba na province ya Kwango sengi na révérend Patuzola Mazula yazali pasteur de paroisse auti kuna na paroisse ya Kinkosi na Kasongolunda atelema kopesa ye mbote tosengi na papa na biso papa Bernard Uzangi pasteur auti na Lusaka kuna na Zambi bisika nyonso azwami atelema kopesa ye mbote Faki musique
tobongisa maboko topesa batambusi na biso mbote ya esengo na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup fanda tosisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe tosengi na papa représentant légal deuxième suppléant représentant ya ville sainte aleka liboso ya micro pour la suite ya programme. Merci. Kombo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo santo tolandi matei mauti kopesamela biso na mokolo mwa lelo vendredi le 16 avril 2021 malamu biso nyonso oyo toyokaka tobomba pe tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika mabondeli makasi yango bazali kotinda biso pamba te Nzambe ye mutu amonaka oyo nyonso eleka ye Nzambe azali komona yango oyo pe ezali lelo azali komona yango oyo pe ezali koya azali komona yango. C'est pourquoi na bolingo oyo ya siki Nzambe na biso tata molimo santo azalaka na yango epai ya biso bana na ye azali kokebisa biso tokangama na mabondeli po ete tobengana monguna mosika na biso misala makambo mibale tomatelaka na Yelusalemi mabondeli pe misala tozali na etape ya botongi Yelusalemi devoir batikela biso nde na yango mise yango wana emonani kasi ndako esilaka na yango le même jour te bachantier mosusu pe ezali oyo tobandi na oyo kutu nanu tobandi te yango malamu biso nyonso tokangama na misala tomipesa distraction te pamba te soki toviengisi Yelusalemi na ndenge tata molimo santo azali kolingela yango ye Nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli na yango malamu tokangama biso nyonso na oyo etali mabondeli pe misala totika pe kolona kobokola te pamba te bapaya bakokontinue koya mingi etango mopaya aye biso nyonso toyebi yango na bokebi ete mopaya bakotalelaka ye na elongi te kasi na libumu ndenge tolandi na Matei lelo ezali mokolo ya makanisi mokolo oyo mama na biso mama mfumwa nlongo mama mvete bibi atikaka biso nde na mikolo miye malamu tozalaka na mabondeli makasi et surtout que lelo pe etombe vendredi place nyonso kozala esika nyonso kokende meme na mosala mabondeli ya bangonga totika te ata na se ya motema na libanga na yo na mutu to na triele na yo na loboko kasi tango soki ekoki kobondela ezali exige na biso nyonso banza biso nyonso tolandi pe tokosalela nsima ya ntsinsani ya mazute ya lelo nde bandeko na biso bachef coutumier ya Katanga plus précisément kuna na Lubumbashi bango bakosenga bolimbisi nde soki ntsinsani ezali kosalema bino deja bose préparer pour que tozwa retard te po ete tosukisa
tozali na communiqué euti kuna na cabinet tokotanga yango okombo ya tata mwana pe tata molimo santo esengami na mutu nyonso oyo azali na posa ya kosomba livre oyo euti kokomama epai ya papa Diangienda Kiangani Joseph. Livre yango ezali intitulé La terre et les ressources foncières dans la doctrine sociale du kimbangisme. Des livres wana ezali disponible kuna na cabinet. Okoki koleka otuni osombi surtout na biso batu tolingi mingi lecture malamu tozwaka badokima ya boye lobi ekosalisa biso na makambo mingi nde communiqué etiami loboko epai ya maître Bienvenu Kumbi conseiller principal banza biso nyonso tolandi mpe tokoleka po tozwa livre wana nde tosilisi boye mpona lelo okombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Tozongi na bopesani mbote faki tomibongisa mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena ye ngudi zeto bau bakalanga bimpovila bieto ko batata nluengisi tulombele ko bamama mpasilo tutela mana beto bana taluvana kya mbote faki bika tokumbika moko meto pastor vana ngudi seto kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ba mama lulendele kono vwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena ye sedieto tata mwanda velela tata Simoni Kimbangu Kiangani fumwa longo fumwa dibundu munkanda Yesaya tutengi ovo nzambi sikakunda katikati kwa bana babandu unu kikibetu tubankwa nsambu tata nzambi mumpeve ya longo tumweni yenkumbwandi tuze iyo itata Simoni Kimbangu Kiangani nzambi ya ngolo ntinwa yenge ntinwa mintinu sedi ya mvu vangi ya zulu yentoto kuntwalandi nzambi ya nkakankatu kunimandi mpe nzambi ya nkakankatu yandi wakala wena ye unakuisa kasobangako ye kavilukangako wena kwani bonso bukenina tina tulombele kwa sedieto tata mwanda velela paso watu tela mana beto bana toku vana kiambote faki
takumpika moko meto pasu tovana tata nzambi kyambote munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovana tulombele nkunga yesamukele 6 avril kwa faki yesedieto tata mwanda velela sikatufokulila samu tusamba munkumbwa se ye mwana ye mwanda velela lumbukiaga le 6 avril bonzo widi muketo tilu munkunga tata nzambi mutomesa beto bantu nsatu zako mufila kutwena mwana kusu kristo mpasivu mala wagwana menda betila mfumo eto Yesu Kristo ngeye buwazo wavuruza muntu watambulila lufo lwa nsoni ye wakuma vana ntiku mosi emivi ndu mosi mubago tumakusevila kanti ngeye kufutadi mosiko kadi wazola vanga kakamala wizana yeselyaku kadi muntu kafweti vutu kadi akakalamu na ntimeno moma wonsoma vangama mukumaja beto bantu bambi tutomidoza yavo ngeye zolele vutela beto bantu twakala yakuvadi mosi koko kalanga kumosi balo mumputuka kuzulu wasonga makala yako balongo kibako wabasonga luzolo lwako yuwabafila benda mzaya mvime batitu bapakanu semi nkwikizi mwanda velela siwa kulumuka yitsi kakala yeno kanti kalobonza yako
mpova zeno mumunkanda moyo tumwinangazo mundu mukyakele sisavuita tanzambi mfumu yisu yenge tata mwanda velela tuzeyiti ovutwe na bavila vana mesomeno kati tuvanganga malulembuluzolanga tufuisanga bisadi bino nsoni yetuvuwezanga malakanikina tufukame vana malumeno mpasivo twamona nlembweno tutonene mbizeto kadi nzaya mvimba niku mpasivuto tizaza yake tingeye unani utuvisisa kadi beto zaiwa kimwana kaka mukumatia mbizeto bivukupi utusakili lufwa bimbevo mvita ntatu yema mpila mumpila dyaka beto katwena yetini nukyankakako ngeye kaka yiswa munu keto lututanina kati tukundulu wankaka ndiyo nalilakala kipopela kietu valwena ludusundisa mumvita zeneto vanza simakilu keto mfumu utali masumu metoko kazuzevo mfumu yisi lwafuila vana ntimpasivo beto lwapikwa vana vanzani tulombe luva munza ya mvimba mu Afrika Europe Amerika Asia ye Oceani ngeye buwavo vavo kavasala tadi vanani tandwa tadi yani kodi lembwa kungulwa kanzi tumwini vondambuza nkaka munza za kini kaka muwisa ja bantu bankaka munalovuvamu yambulwa kubasodila kimpovela mukubadyatisa kati tumwini vo menga mabatu mayidikidikalazinga vana meso mangu mukumeka kisodila ntwadisi tiyototinatempa sipenyida kyadi mve kadi bubutala bafweti kutunwanisa petu yepese tunavunda zani tululombele lwatukatudila mumagonzo mpasivo luvuva mulwiza munza ya mvimba mpasivo makanda yezindi na mawiza na yimomo pizi yekola kwabeno banlongo munkumbwa se ye mwanda velela Zodya sukani wiza ke kwiza ovanza wanjona wena yempasi unawa ukandilila okuyandalanga kambe onzamizo dyansiona oyandalanga mosivana bena umwala yisu yadololwa kanti wavuvula kayo kana muwantu bekangwa kanti nabike kangwako kadisami wateloka wayeto wanu Nsambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa seditu ye utwadi ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuko kwa yelembu se mwane mwanda velela. Amen. Vous nous suivez à Kinshasa, Brazzaville, Luanda et partout ailleurs. Merci de votre votre fidélité à la radio-télévision Kimbangiste. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien en direct
d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'Église kimbangiste. Aujourd'hui, vendredi 16 avril 2021, tout le plaisir est pour nous de vous retransmettre en direct ce culte matinal présidé par le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Okia Ngani. Eh bien, un culte qui a connu la participation de plusieurs fidèles qui sont encore en Kamba depuis le 6 avril 2021, lors des festivités marquant le 6 avril, marquant les centenaires de l'église kimbangiste et de la mission de Papa Simon Kimbangu. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, merci d'être avec nous. Merci de nous rejoindre, vous tous qui venez de nous joindre depuis Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Eh bien, le plaisir est pour nous d'être encore avec vous pour ce moment, car nous venons de terminer ce culte matinal ici, dans sa première étape, dans les temples. Et là, tout le monde se dirige déjà devant la résidence du chef spirituel où va se dérouler les honneurs dus au numéro 1 de l'église kimbangiste, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous avons suivi la prédication de ces jours par le diacre Jean Bekonda, qui a tiré sa prêche sur les livres d'Exode chapitre 20, versets 1 à 17, Évangile selon Matthieu chapitre 27, versets 20 à 23, et le livre de Daniel chapitre 12, versets 2 à 4. Voilà, c'était là les livres qui ont constitué la prédication, la nourriture spirituelle que nous avons reçue ce matin. Chaque jour, chaque matin et soir, nous bénéficions en tout cas de la bonne nourriture spirituelle, car c'est la priorité ici en Nkamba Nouvelle-Jérusalem, hormis tous ces travaux qui se déroulent chaque jour, chaque heure en Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes à l'étape, nous sommes à l'époque, nous sommes à la période de la construction de la Nouvelle-Jérusalem, car c'est cela les testaments nous légués par nos papas, nos trois pères. Nous avons cité Papa Kisolokele Lukelo Charles, Papa Dialungana Kiangani Salomon et Papa Diangenda Kuntima Joseph. Voilà pourquoi Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel, insiste sur cet aspect des choses, c'est-à-dire la prière et le travail. Et qui dit travail, c'est surtout la construction de la Nouvelle-Jérusalem. Aujourd'hui, nous avons le musée Simon Kimbangu, et demain et après-demain, ça sera encore d'autres réalisations, car Nkamba continue d'être bâti. C'est la Nouvelle-Jérusalem. Voilà, le chef spirituel quitte déjà le temple, il se dirige devant la tribu d'honneur. Vous allez le voir, vous allez l'observer à travers les images qui vous arrivent depuis la cité sainte d'Nkamba. Voilà pourquoi nous ne cessons de remercier l'équipe technique qui chaque jour nous accompagne à travers ces reportages. Nous allons en tout cas suivre le message du chef spirituel, l'oracle de tous les matins. Tout à l'heure, ça sera après les honneurs. Et je le disais tantôt, les chefs spirituels se dirigent déjà. Les chefs spirituels se dirigent déjà devant la tribu d'honneur où nos mamans s'y trouvent déjà. Je pense, non, je disais, nos mamans sont là devant sa divinité Papa Simon Kimbangu. Et aujourd'hui, nous avons nos deux mamans qui sont là, qui représentent les autres mamans également. Là, nous voyons à travers les images la sortie de nos mamans. Maman Anto Mbenza, Maman Francine Diangenda. Voilà, ce sont là les deux mamans qui ont pris part aujourd'hui
aux côtés du chef spirituel. Et voilà, il est là, en chair et en os, le patron de la 4e génération, sa divinité Papa Simon Kimango Kiangani. Il salue les fidèles tout en se dirigeant vers la résidence, juste devant la résidence pour recevoir les honneurs. Et là, avec les mouvements sociaux de la surveillance Kimbangis, quelques surveillants sont là. Ils saluent le chef spirituel avec une équipe qui entoure le chef spirituel vêtu en vert et blanc, leur tenue habituelle. Et juste derrière le chef spirituel, vous avez un membre du service particulier du chef spirituel, spécial en sigle. Voilà, ce sont là quelques personnes aux côtés du chef spirituel qui encadrent, qui entourent le chef spirituel pour sa protection. Voilà. Je suis juste à côté, je vois mon confrère arriver, Papa Laurent Lutomatala, lui qui a toujours assisté ceux qui nous suivent en Kikongo et parfois aussi en Lingala. Voilà, Laurent Lutomatala. tutondele tata ndala bienvenue mungoto kuwana diaka kivovolo muna maonzo mayoka nga kuyeluse meta yoka muna konso kalumbu kuyeluseleme kedika bonso bona fuketo kya dibundu dieto konso suka tukotanga sambu keto muna bakalu sako muna lwa konso ntangu buna kedika batata ba mama bilandi bieto muna waiwa muna zule zula tukotelenge sambu keto tu widingi malongi mankana nzambi tu vai kidi kumbazi wa ulokula kifwene mu vana nkembo ye nzitusu katata mwana villa kadi biobio yi nzitusu bifanagane muna yani buna kedi kabulota kutulana mulongo la kiki tata mfumo longo simo kimbangani weti tambula nkembo ye nzitusu buna kedi kabuna muna nwani na kwanta ngoto vutu digi vovolo kuna nzito muna matenzi mpasi fumo kuna ululu wakisa to muna kulu tadisa nkembo nzitusu bya tata simo kimbangu kyangani.
kende ye moko tata azala ye moko na mosusu ezalaka ntango likambo ekui tali ya kotemoine azali bongo bie bongo te omonaki sopaki ka nyonso ozali na mafranza na pembe po mokili eza na lokuta mokili mpe eza na makambo mingi mpona kobundisaka na mama basalaki misala mingi na yango tolobi tozali kokanisa mpe babondeli bakosenga bolimbisi eza na bapaya to bakonzi ndenge baotuni ebumbashi yande sala mpe tosalaka ya yerusalem tobosana te tosilisi boye ndenge nabosana likambo oyo baswahili tozobongisa sika bosalaki mosala batindaki bino oyokana na bambuta ya lingomba oyo opesa rapport elobi nde tosala makambo wana ezeli yo tokopesa na tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Le message, l'oracle du chef spirituel, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, pour ce matin, le 16 avril 2021. Vous avez sans doute compris la quintessence de ce message, chers téléspectateurs, dames et messieurs. Nous nous excusons toujours pour la qualité du son. Vous savez, la technique a ses caprices, dit-on. Et voilà, nous avons encore connu quelques problèmes techniques pour que vous puissiez suivre dans de très très bonnes conditions le message de sa divinité Papa Simon Kimbangu. Lara Telki fait de son mieux pour que vous puissiez, en tout cas, même dans les heures qui suivent, avoir ces messages dans son intégralité comme il se doit. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là, à travers les images, vous pouvez tout de même comprendre ce qui se passe ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem en ces jours du 16 avril 2021. Eh bien, nous rappelons qu'aujourd'hui, c'est un jour également historique au sein de l'église Kimangis, car en ces jours, en 1998, si ma mémoire ne me trahit pas, nous avons perdu notre chère maman, Maman Bibi Mvete, eh bien, épouse de papa Joseph Diangenda Kuntima. Eh bien, aujourd'hui encore, nous pensons à cette maman qui était toujours fidèle à côté de son mari, qui a également participé à la construction de cette église. Si aujourd'hui nous avons une église qui fait la fierté des Congolais en particulier et du monde entier en général. Voilà, ça n'est fini avec en tout cas cette étape ou alors cette partie avec le message de sa divinité Papa Simon Kimbangu. Et là, c'est le Tinsani. Les Tinsani, nous commençons comme nous vous le disons souvent, les Tinsani de Mazout. C'est comme ça qu'on l'appelle, car il faut en tout cas alimenter en carburant, en mazout, tous nos véhicules, toutes nos machines, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il utilise, c'est là pour
que cela soit en tout cas acheté et chaque jour soit fonctionné tous les jours. Voilà pourquoi on a instauré ce système de Tintani de mazout pour répondre à cette préoccupation. Laurent Lutomatala. Matonde mingi epa ya papanda la bienvenue na kopesa biso susu elobeli ya solo bandeko balandi ya radio télévision ki mangise na bisika bino bozwami ya solo ete tolobaki yango na ne ya lokota ya kikongo ete ya solo awa na nkamba ndenge ezali bomese na biso ntongo nyonso tokokotaka losambo na biso mpona kozwa lipamboli ya nzambe na biso ya mokolo na mokolo yango mokolo mwa lelo mwa le 16 avril 2021 ya solo tokotaki losambo na biso mpona kozongisa matondo epai ya nkolo nzambe ya solo toteyamaki na tata diacre papa bekonda na matia na ye ya solo ndenge alendisaki biso na nsima ya kolanda matei na biso nde tobimaki libanda ntango tobimi libanda toyoki malendisi ya tata mokonzi ya bule na yango ya solo te na bisaleli na biso awa na rateleki ya solo mwa nkokoso ekotaki na ntina ete mpona kozwa son ezalaki mwa nkokoso mpona bisaleli na biso espesi mwa manevre kasi sika boye tozali kokoba kaka mpona kotalisa bino kaka bilili kolakisa ete ya solo mosala ndenge kosalemaka ntango nyonso awa na nkamba nde bozali komona na nsima maloba ya tata mokonzi ya bule basani etiamaki mpona kosala mosala ya kosunga toujours lingomba mpona na ntina ya déplacement to misala ya Yerusalemi ndenge esengamelaka mwa mosolo ekokozanga te mpona kosunga lingomba mpona majute kosoma majute pamba te majute wana yango ekotambwisaka mituka na biso yango bamotere mpe ezali koalimante nkamba yango nde ezali kosomama ya solo bosungi wana yango tata molimo santo papa simoki moki yangani akosengaka ntango nyonso na biso ete esengeli tosalaka mosala wana pour que échec ezalaka te retard ezalaka te yango wana bozali komona ntintiani ya batata na bamama ntongo nyonso ntongo pokwa ekozangaka te mpona kosunga tata molimo santo mokonzi ya bule mpe mokonzi ya lingomba na ntina ya kosunga ye na mituka kosunga mituka na badéplacement mpe na kopesa bamotere ya lumière na biso awa na nkamba Yerusalemi ya solo batata mpe bamama bozali kolanda na bilili na bisika bino bozwami bozali kolanda biso ya solo nkamba to rateliki amipesa mbeka ntongo pokwa mpona kotalisaka bino maemanso mazali koleka awa na nkamba Yerusalemi ya sika nde na bongo ya solo tozali na elongo na ndeko na ngai papa ndala bienveni ye azali kopesa bino sango yango ya nkamba Yerusalemi na lokota ya lo français biso tozali kopesa bino na ndinga ya kikongo kisinti nde na mwa bokeseni mwa mokende tokoti lisusu mpona kopesa bino lisusu na ndinga ya lingala ya solo po ete nyonso wana mpona kotalisa bino ya solo maso kaka ndenge ezali kolekela awa na nkamba Yerusalemi ya sika kasi tosali bino rappel na koyebisa bino ete ya solo mokolo mwa lelo ezali mokolo monene mokolo ya kokanisa mokolo ezalaki ya pasi na motema mokolo ezalaki ya kolela mpe kozwa mino na ntina ete mama na biso mama bibi mvete molongani ya papa diangenda kuntima atikaki biso mama bibi mvete lelo nde mokolo nzoto na molimo ezongaki epai ya nkolo nzambe nde na yango tozali kokanisa na mokolo mwa lelo yango de la ville na biso papa nsuka mileyo asengi na biso alobi ete na fiske mwa sekonde ya miniti ya kozongisa matondi to ya kosenga epai ya nkolo nzambe mpona bokanisi ya mokolo mwa lelo oyo mama na biso atikaki biso uta mboka mokonzi Kinshasa nde nzoto na ye eyaki awa na nkamba tokotalaka yango ntango nyonso kuna na mosole ya solo batata bamama ntango nyonso tata molimo santo mokonzi ya libule mpe mokonzi ya lingomba azali kosenga na biso ntango nyonso mabondeli totika yango te pamba te soki totiki mabondeli satana akoprofitaka kasi tokokotikela ntango te pamba te biso tondima ata pasi ata bisengo
lokola tolapa ndai nde po te tobika tokolanda kaka liloba oyo ya tikela biso liloba oyo apesaka biso ntango nyonso nde yango wana tokolandaka nde ya solo batata mpe bamama na konoka kaka lokola mvula te kasi na mwa ngonga moke tozongi susu elobeli epai ya papa ndala po ete akoba koyebisa bino na mwa moke oyo etikali po ete tokóma na suka na mokolo kasi toyebisi bino ete po ete tokende kokómaka na suka ya likambo na biso tata bandeko na biso batata coutumier bachef coutumier bazali na biso awa na nkamba ya katanga bachef coutumier ya katanga bazali na biso awa na nkamba na ntina ya kosenga bolimbisi na maemanso maleka kuna ya mabe kuna na katanga nde yango bamoni ete esengeli basengela yango bolimbisi pamba te botutu wana to makambo wana ekokozalaka ntango nyonso kati na bango te yango wana lokola toza na ntango ya bolimbisi yango wana baprofite basenga bolimbisi na maye oyo eleka kuna na katanga na oyo etali ya mabe oyo esalamaka kuna na yango tozongisi nano elobeli epai ya papa ndala bienvenu na kokoba na koyebisa bino na mwa moke oyo etikali epai na ye. Absolument, Papa Laurent Lutomatala, vous l'avez dit, et nous constatons que depuis un certain temps, les autorités traditionnelles sont de plus en plus proches de l'église Kimbangiste, ici en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, Papa Laurent Lutomatala, vous l'avez évoqué, quelques chefs coutumiers, quelques autorités traditionnelles vont devoir procéder à une cérémonie de demande de pardon pour les comptes des Katangais, toute la province, les grands Katanga, comme vous le savez aujourd'hui. Plusieurs provinces sont scindées à plusieurs également provinces, entre autres les Grand Équateur, le Grand Bandundu, les Grands Katanga sont là. Quelques provinces sont aujourd'hui scindées. Voilà pourquoi nous parlons du Grand Katanga. Alors j'espère qu'ils vont nous préciser si c'est tous les Katanga, tous les grands Katanga, ou alors c'est Lualaba, ou alors quelle province exactement. Mais j'espère que c'est les grands Katanga, car vous savez, Papa Simon Kimbangu a passé 30 ans d'emprisonnement à Lubumbashi. Et Lubumbashi, c'est les grands Katanga. Alors nous allons suivre exactement ce qui va se passer. C'est fini pour cette étape des Tintsani, pour le Mazout. Et là, ça va encore être une autre étape, c'est-à-dire toujours les Tintsani, avec cette fois-ci les papas et les mamans qui vont s'affronter, qui vont se mesurer, toujours devant le chef spirituel pour n'est-ce pas, procéder à cette pratique qui, en tout cas, aidait à l'épanouissement de l'Église, à l'essor du kimbongisme. Et voilà, j'espère que ça va continuer ainsi. À travers les images, nous pouvons voir le musée. Voilà, le grand bijou, le musée Simon Kimbangu, qui fait parler de lui. En tout cas, cette œuvre combien exceptionnelle qui vient d'être érigée ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Et là, je ne cesse de louer, en tout cas de remercier, de jeter de fleurs à l'architecte Médard Nzumbila. C'est bien lui, l'architecte qui a conçu ce plan du musée. Le musée qui fait aujourd'hui, en tout cas, une fierté qui vient de s'ajouter à ce que nous sommes en train de réaliser en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Qui aurait cru, dames et messieurs, à ce que nous vivons aujourd'hui, alors que Papa Simon Kimbangu, en 1921, l'avait dit, l'avait prophétisé, qu'Nkamba sera une grande ville. Aujourd'hui, chose faite, en tout cas, jour pour jour, Nkamba change, jour pour jour, Nkamba revête sa plus belle robe. Voilà, et j'espère que ça va continuer ainsi, car du côté des camps Kipaku, il y a cette grande imprimerie qui est en construction
Et voilà, ce sont là les œuvres d'Nkamba, les œuvres de Papa Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité. Voilà, je vois devant la résidence les deux grands animateurs pour les contes de la Paki. Et là, je vois le révérend Daniel Itoko et son coéquipier de tous les temps, Papa Denis. Et il est également là. Mais le numéro 1 de la ville de Kamba est là, le représentant de la ville, nous l'appelons Papa Mambona. Oui, Papa Mambona Soukami qui est là également pour agrémenter cette partie. Et le chef spirituel est là, il est en train d'observer, il est en train de voir comment est-ce que cela va se passer. Et là, je vois encore nos mamans qui sont encore derrière pour assister à cette étape de Tinsani. Voilà, nous serons en tout cas aller plus loin pour attendre la prière finale du chef spirituel. Néanmoins, vous avez suivi l'intégralité du culte matinal et vous avez également suivi les honneurs du chef et son adresse. Merci. Comme nous ne cessons de le dire, à l'équipe qui nous accompagne toujours à travers ces reportages, l'ingénieur l'infatigable, le directeur technique Dadi Mavambu et Papa Espoir Makaya sont là, qui accompagnent, qui supervisent en tout cas tout ce travail qui est en train d'être abattu ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Nous pensons également à Papa Keshi, nous pensons également à Papa Dido, Dido Mananga, nous pensons à Papa Matou Fossé du côté de Kinshasa, à la radio, nous pensons à Papa Ramsès Boama, Roli Toulenge et Samaritain Mansongi, sans oublier Papa Ntimba, Mbiavanga, Cochon, qui sont là, en tout cas, jour et nuit, pour que nous puissions passer et pour que nous puissions arriver partout à travers le monde entier. Merci à vous. Nous pensons également à notre directeur de programme, Papa Gelquin et Papa Muntu Ibrahim. Eh bien, merci. Tout cela par le concours, la coordination du numéro 1 de la Ratelki, Papa Christian Konzo. Merci de nous avoir suivis. Nous étions ensemble avec Papa Laurent Lutomatala, lui également, qui a fait que vous puissiez suivre le tout en Kikongo, mais aussi en Lingala, parce qu'il a fait le deux à la fois. Merci. À leur nom, je vous dis au revoir et à la prochaine. Olukanga iki
mukiangani weke moyebi ete na jali nzambe dino banana ngai kososole jali te mokili mobimba mokoya na nkamba oluka ngai kimba mukiangani weke moyebi ete na jali nzambe dino banana ngai kososole jali te mokili mobimba mosu wa kimya na mokolo ya moto basanza ya ine mobuyoto mobolakanga na tuku mibale na mokaelo moko lola ekitaka wana se na mokolo ya moto basanza ya ine mobuyoto mobolakanga na tuku mibale na mokaelo moko lola ekitaka wana se na mokolo ya moto basanza ya ine mobuyoto mobolakanga na tuku mibale na mokaelo moko lola ekitaka wana se Mibungama, mibungama Lingomba ya petwa ekitaka wana se Mibungama, mibungama Neseko ya mopetri ya ngomeye Mibungama, mibungama Lingomba ya petwa ekitaka wana se Mibungama, mibungama
esengo ya bofetwi yango eye mibukama lingomba ya petwa ekitakia wana se mibukama esengo ya bofetwi yango eye ngai moko kimbangu na kiyaose elongola lingomba na ngai ya petwa botika lisusu botelelengana solo na ngai napesi bino ngai moko kimbangu na kiyaose elongola lingomba na ngai ya petwa botika lisusu botelelengana solo na ngai napesi bino wende mibukama lingomba ya petwa ekitakia wana se mibukama esengo ya bofetwi yango eye wende mibukama lingomba ya petwa ekitakia wana se mibukama esengo ya bofetwi yango eye mibukama lingomba ya petwa ekitakia wana se mibukama esengo ya bofetwi yango lokito ya banjelu esiliko yokana olikolo bakoyemba aleluya aleluya unakukumisa nzambe motelo elonga esonga emona tosepela lokito ya banjelu esiliko yokana olikolo aleluya aleluya unakukumisa nzambe motelo elonga esonga emona tosepela banjelu baye merientebo emoya esengo onakumisa mokonzi wa bakonzi etape kimbangu wabandi na yerusalemi yewala valina kiti ya mokonzi yewala yerusalemi Tempo esengo mokonzi tata kimbangu wabandi na yerusalemi banjelu bayembeye batumbisiye basantoliye batembo ya esengo bisopendo yemberaye tembo esengo tata kimbangu wabandi na yerusalemi banjelu bayembeye batumbisiye basantoliye batembo ya esengo bisopendo yemberaye wavandi na kiti na ye tokumisa ye nzambe toyemba banzembo nesengo nzembo esengo tokumisa nkolo tika na ye mbera nzambe nango nzembo ya esengo tika ito ye nzambe molimo mosantu nzembo ya esengo tika ito ye tata kimbangu nzambe molimo mosantu nzembo ya esengo tika ito ye tata kimbangu nzambe molimo mosantu nzembo ya esengo tika ito ye
Nzambe molimo mosantu Jesu boya ekwelo Sikalito Yesu Nzambe molimo mosantu Jesu boya ekwelo Sikalito Yesu Nzambe molimo mosantu Jesu boya ekwelo Sikalito Yesu Nzambe molimo mosantu Jesu boya ekwelo